na domaine ya ndoto na ke rapidement mbango na Daniel 7 chapitre 1er na kimi su mbango na Genèse 41 on remarqué Genèse 17 41 Genèse 41 tina verset 5 Daniel chapitre 7 au baina verset 1er au kititi na se au moment la Bible lobi que le roi Pharaon alali na kata kola yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bouloukou Yena Congo Swiss TV. Bouloukou, ça c'est du bio. Et nous là ça que Congo Swiss TV, c'est du bio. Kuna Todiaka ya ma chambre froide de vraie information. C'est Congo Swiss TV. Bonjour, bonsoir Nabalandia. Congo Suisse Télévision avec Marisa Chougoffre dédié au Bonandaka na émission de Bino Bonandaka mingi entre nous. Alors on a Pessimo de la Bana Paris, Bana France, Bana Kin, Bana monde entier, Bana Brazzaville, gros bisous à vous. La bossalité et papa Monta Roxing depuis Terminus. Mon bal à monde dans l'équipe, il a pembe la kitoko. Alors la Pessimo de la Vianney Pazi depuis quelque part là. Moi, je t'en paysanne. Gros bisous à toi. Alors, les autres ont le bélandoto. Alors, tu as le prophète Joël Pâques. A salué déjà la plateau. Que peut ça monter. Prophète, bonjour. Bonjour maman, bonjour père André Balandabiso. Prophète, merci de nous donner l'invitation à Bisso, la Congo Suisse, pour se présenter. Merci beaucoup maman, merci beaucoup maman journaliste. Et comme on a dit prophète Joël Pakou, et nous avons œuvré dans le ministère de Bisso, Christ TV, au lycée Kanzambe, nous avons fait la Bisso sur la Moussala Nzambe, et nous avons na Bolingo Nzambe, et nous avons fait la Moussala. Merci. Merci prophète. Pourquoi expliquer Bisso d'autres amis? Merci beaucoup maman Nangai, c'est très important. La question na yo ya ko expliquer batu ndoto ce qui est aligné batebele baza kolota bandoto baza na ba bibliothèque ya bandoto na mémoire na bango na mikanda na bango mais baza kozanga nde interprète oya ko susulisa bango bandoto na bango parce que problème ya ndoto ezali okoki kolota mais ndoto eza na ba symbolique ebele ndoto eyaka na ba événement ebele ndoto eyaka na masese ebele donc mutako kolota ndoto mais à comprendre te loleni na ko explication na kati donc biso to uzali awa pona ko expliquer pe pona ko interpréter ndoto nyoso mutako kolota ça dit que okomona ndoto eutaka d'abord na nzambe ndoto za kota na trois choses nzambe na source ya ndoto ina lobela d'abord ya liboso nzambe alobaka na ndoto ya mibale satana pe alobaka na ndoto au troisièmement ba pensée ya mutu pe elobaka na kati ya ndoto mais za ndoto euti lié na kata pensée eza pe ndoto mutomona ndoto mais eza ndoto eza lié na kata pensée nzamba alobaka satana alobaka ou ba pensée ya mutu pe ko ekoloba. Alors ce qui nous a lobby satana pas lobby ce que tu voyais ba ndenge ki ndoto eza satan bi eza nzamba. Merci beaucoup. Ba ndoto ya satan eyaka toujours na brutalité ou na paix. Omona mutu mususu oui omona mutu mususu aloti ndoto moko mais na ndoto aloti amoni ke ndoto wana nakata bande ko bunda un esprit moko bande ko attaquer ko menacer na kata ndoto mais tango alamuki abangi ayoki somo mais naloti ndoto mais ayoki bien te asanti mabe na kata ndoto wana. Voilà ce qu'on dit ndoto ya satan ezali ndoto oyo eye mabe eza ba ndoto oyo satana azo ko attaquer nango mutu parce que ndoto ya nzambe d'abord yaka na kimia ndoto ya nzambe yaka na brutalité ndoto ya nzambe yaka na menace te o remarqué na kati ya Genèse 37 verset 5 o mona Joseph aloti ndoto mais na ba ndoto Joseph yaki ba ndoto ya brutalité te yaki ndoto ya kimia aloti amoni matiti egumbami mais ye tombwami c'est-à-dire que ndoto wana ozomona ke na kati ya ndoto totikali komona menace na kati ya ndoto wana te
zaki ndoto ya nzambe o nzamba nde kolakisa place o Joseph akoétablir ou place akoélever nakokenda comme exemple bandoto mosusu ezalaka ndenge nini omona mutu azaki na mutu moko bien ou pasteur na ye alandelaki baprière bazalaka ne bien mais omona chaque fois na butu aloti ndoto pasteur wana azoya kocuba embeli or na kati ya ndoto feka azomona pasteur oyo asambelaka ye mais azoya na mbeli azocuba ye ou soit amonaka pasteur wana ayaka botoli ye mwana des fois na kati ya ndoto wana ezolinga kolobaka ate ke pasteur na yo aza mabe ou peut-être diable alati identité na ye po alongola amour na yo epai ya pasteur wana c'est ça biloko même esalamaka mingi souvent na bandimi na bato basambelaka bakretien okomona azalaki na mosala nzambe wana bien mais okomona aloti ndoto na ndoto amoni mosala nzambe azolanda ye elingi koloba kaka te ke na kati ya ndoto wana mosala nzambe aza mabe peut-être bapesi satana apesi identité na ya mabe mpo ke yo yina ye mpo ke oselwani na ezala mosika eza mpe bandoto oyo eutaka pa ya satana mosusu mpe balakisi yo elongi ya mama na yo azolanda yo oui ya mama ekozala mpe mama na yo te ekozala mpe un esprit esincarne na kati na ye mpo ekombattre yo bato mosusu babenga mama na bango bandoki na bandoto mais rete ezalaka bamama baye bandoki te baki na problème ya interprétation bainterpreta ndoto mabe ndoto soko ointerpreta yango mabe ndoto ebebi yango tozosiplie na bato bazolanda biso bandoto bapesa yango na n'importe qui te ndoto bapesa yango na moto aza na esprit ya nzambe oyo nzambe apesi ye lumière mpo na kolimbola bandoto prophète na kasi yo te olobi ke ndoto bapesaka yango na n'importe qui te voilà mais eza bato ebele balotaka quand même bato nazoloba na sens ya bato bazote nazoloba na bato baza kointerprete ndoto discernement voilà ça dit po okoko discerner mais oza na interprétation te parce que discernement koya mais il faut interprétation ya ndoto oyo oloti bapesa o lumière na yango omoni rôle ya Joseph aloti ndoto mais ye moko acomprendre ndoto na ye te akeko na yango epai ya bandeko ne ayebisi bango bandeko na ye nde balobi na ye ke yokanisi biso tokogumbamela yo mais chaque ndoto oyo ye alobaki nde bandeko ne bacomprendre ke ye nde akozala mokonzi à partir ya ndoto oyo yaki oyebisa bango okoremarke ke pensée ya ndoto wana ezalaki bongo okoremarke même na kati ya bible okomona bible ezobana na Daniel chapitre 2 bible elobi ke le roi Biconostar aloti ndoto mais na ndoto aloti alamuki mais abungi ndoto wana abengi les magiciens abengi bakonzi oyo bazalaka tout autour na ye wana chapitre 2 so na chapitre 2 na verset 1 ali kokita omona liso nazobeta roi alobi no aza na besoin balimbolela ye ndoto parce que ndoto wana etungisaki mingi na butu aloti ndoto abosani mais aza na besoin ke bainterprétele ndoto oyo alotaki oyo azoyeba lisusu te donc na mémoire eza effacé mais alobi na bato wana lokola bango balimbolaka balimbole ndoto wana mais na kati ya bible eloko ezotikenga makasi apesi deux conditions alobi na ndoto wana nga naloti namoni tabosani mais nayebi ndoto wana soki bino boyebisi nga na comprendre ndoto wana eza yango wana mais soki bino bolimboli nga ndoto wana te condition oyo apesi bango soit bino tout bakoboma bino bolongo na coup de roi bokokufa deuxièmement alobi moto ya kolimbola nga ndoto wana ye tokopesa ba wolo mpe tokotombo tokenti na dignité c'est-à-dire que même kolimbola ndoto oyo epesi bato ebele gloire kolimbola ndoto oyo etomboli bato parce que na kati ya ndoto eza na makambo eza caché na kati ya ndoto eya na basymboli oyo eza caché omona motu mosusu nde tovandi okabo mama journaliste namoni yo na ndoto molati teni ka teni me yo ka ndenge ozali eza na finication nango tozalaka no bien me na ndoto na to namoni na beki ka yo me namoni na beki me yo ozala na beki te eza mpe na finication nango c'est-à-dire que ndoto na ndoto eza na opesa type ya songe parce que na fenda activité ya bato nakoexplike makambo mosusu mpe bato bakobenga biso na papa domaine na bango na makambo bazokose retrouve nango nde biso tolimbola bango yango napesi batactique wana okomona tozalaka no bien mais nalotaka yo à chaque fois yo oyaka na mbeli otuba ngai à chaque fois nalotaka na ndoto namonaka yo mais tozalaka no na mosala mais namonaka oye obeti ngai c'est-à-dire que ndoto wana eza na bafinication nango na kati moto oyo mingi omonaka ayaka na mbeli vers yo ayaka kocuba yo mbeli ayaka kocuba yo mbeli un jour yebaki ndoto wana ekokisama akosalaka coup d'état c'est-à-dire que ndoto bato baréussir na ndoto bato bakufi na ndoto e bato bazwi vie à travers ndoto donc ndoto eza eloko akosakana nango te bato bazolanda biso
mutu nyonso alotaka ezala païen alotaka ezala chrétien alotaka tout le monde alotaka ndoto même des serviteurs balotaka ndoto. Alors ce que oloti est-ce que comment les relations na pouvoir ya kosalima? Oui, parce que ndoto tango oloti yango il y a des songes où il faut prier pour que ndoto ne se réalise. Il y a des songes mutu aloti ma négligé et que ça mate parce que oyebite importance ya ndoto wana peut-être nzambe abona dimension ni omoni Joseph alotaki ndoto na ye pe bandeko ne bayini mais Joseph a conservé ki ndoto na ye a protégé ki ndoto na ye parce que na type nyonso ya ndoto soki au moins que ndoto wana est dépassé niveau na yo mais une partie ya mukie ya compréhension ya ndoto on comprendre il y a des songes Dieu ça clair tout le monde boina même mutebi ko limbo te ma comprendre que ndoto ni ko ba mais ça na ba ndoto pesa difficile oyo que il faut lumière ya esprit et ya pour que ko limbo la ndoto. C'est ça le problème oyo toza ko lobela a. Donc batu bazana ba problème wana mais bazana problème que nani akolimbo la bango ndoto. Yango nzamba tindi biso to lekana internet to lekana batu bazali banda po to pesa bango lumière na bisiko bazo ko kate. Ezala batu baloti ba ndoto ya makasi ya vie na bango. Baloti ba ndoto même pour la nation. Mais bazangi batu kolimbo la bango. C'est ça. Yango biso nzambe a canaliser biso na ta oyo parce que tous les nourritures ezala na ta convenable ya opesa yango. Peut-être na ta o nzamba permettre que na leka pour que na pesa batu lumière na domaine. Maman na ko posa ne loko moko te. Oyebi que Bible e bisi biso boy. Na Acte chapitre 20 na verset 27 à 26. Apôtre Paul alobi alors j'ai enseigné tous les conseils de Dieu. Je cache rien. C'est-à-dire na tous les conseils ya nzambe. Na toutes les prédications ndoto za nakati. Batu baote ya makambo belé na kata Bible mais partie ya songe batu baote ya ngote. Partie ya songe batu bazo négliger yango. Mais na tous les conseils ya nzambe ndoto pesa nakati. Oyo photo pesa lango batu lumière. Batu baosala bazo sala ba otobenga baosala ba campagne. Batu baosala ba évangélisation. Ndoto baosala lango évangélisation parce qu'il y a beaucoup de personnes au balotaka tous les jours. Elles ont une voix où ils sont facile où ils ont koleka pour passer message. Donc bato belé même yon ne moza bozana ba ndoto lota. Oui na lota. Voilà. Mais peut-être ils ont un problème que nani akolimbola la ndoto. Alors prophète, est-ce que il faut mutunyo le même il faut mutunyo lota kaka ou bien mutu nyonso alotaka ndoto tout le monde. Est-ce que bato balotaka ndoto te? Bato balotaka ndoto te ezali ou soit ezana un esprit o eyaka alotaka mais molimo mabe eyaka kolumula ndoto obotole ndoto wana mais aloti mais esprit na ye ekaptaka ndoto te parce que esprit tellement za faible moi capter ndoto ezate na dimension ya ndoto pour que mutu ayamba ndoto na ye il faut d'abord esprit nezala fort. Lorsque ndoto koti esprit ne capté mais ça ba tumusu be esprit mabe zoya ko botola ba songe na bango parce que ba yebi que à partir ya ba songe wana vie na bango ko changer. C'est ça. Donc diable mutu aka ko yiba ba ndoto mais soki to bondeli pona yo il faut lota. C'est ça vraiment. Netinga na lobake ngasui na sambeli en tout cas son na loti teno yoka mabe. Voilà. Na linga ke son na sambeli avant na lala. Voilà. Mais tinda la moko fona lote puis son na loti fona kanga yango. Amen. Okay. Amen. Merci beaucoup. Papa, c'est sur importance, il y a différence, il y a d'autres vision. Merci beaucoup. Maman nangai omoni eloko batu fo ba simba. Okay. Na domaine ya ndoto na ke rapide mambango na Daniel 7. Chapitre 1er. Okay. Na kimi sumbango na Genèse 41. On remarqué Genèse 17 41. Genèse 41. Tina verset 5. Daniel chapitre 7, au bain verset 1er au kititi nase. Au moment de la Bible lobby que le roi Pharaon alali na kata kolala ndendoto yaka. Donc soko lalite au lota ndoto te. Bible lobby na Daniel 7 na verset 1er au kititi nase. Bible lobby que Daniel alali nda loti ndoto. Donc eza différent na vision. Ndoto il faut lala pour l'autre yango. Soki olalite c'est que ndoto ezate. Ndoto eya akala na mouvement ya moto alali. Ne aholota ndoto. Mais vision na cause na vandi bo na moni quelque chose. Peut-être na moni ange. Na moni ta mususu ba komeli ngai ke
ndako moko boye bazotonga ya sika nalali te mais namoni, c'est sa vision. Nakoki mpe kozala nakangi misu mais nalali te namoni, eza vision. Mais ndoto il faut lala parce que bato mosusu bamona neti oke na Bible omona na acte 12 okititi na verset 15 na sekuna omona que lorsque Pierre azaki na kata prison pardon Bible lobi que ange a se paraître na kata prison avec lumière azaki akolala te ange ayaki boye Pierre amoni ange boye physiquement ils ont la bateau bamona ange physiquement boye alali te Bible lobi que ange ayaki kobimisa ye na kata prison mais tant babimi na libanda ya prison Bible lobi que Pierre azokanisa lokola makambo wana eza na ndoto mais oh makambo ezalaki réel donc ezalaki ndoto te ezalaki makambo abikaki yango physiquement boye que ange aye on remarque même la vie à Corneille amona ange physiquement alala te on même papa ya Samson amona ange physiquement alala te on même la vie à Gédéon amona ange la théophanie la manifestation de Dieu physiquement alala te olalité omoni boye nde yango na vision mais ndoto il faut lala c'est ça la différence tango yango donc la différence tango ezali ndoto faut lala mais vision olalité omoni c'est ça la vision. Merci prophète. Tu tokoma na suka déjà mais toza na momuke ndoto ngo utaka wapi eza biblique eza ndoto eza biblique parce que ba vexé na pesi eza bato ba bika ba ndoto o esala ke vi na bango efungwa à travers songe mutu lokola Daniel na pesi na Daniel chapitre 2 so que ti na verset 26 kuno komona roi alobi lokola bino bokoki kolimbola nga ndoto te na mwa bino nyonso na ba Daniel tu ba se retrouvaki na kati ya mobeko ya roi parce que bakendaki na bombo na kati ya Babylone chose grave elo eka musangai Bible lobi que Daniel alobi na roi batikela eta akende kosambela nzambe aya kopesa ndimbola ya ndoto wana po épargner bango na liwa donc soki Daniel azaki sauvé ezaki à cause ya kende ko prier pe nzambe a révélé bango ndoto oyo roi alotaki oyo bango ba maise bango ko tepetele yango te nde akenda ngo pa ya roi alimboli ndoto wana oyo roi alotaki pe roi lobi na makambo oyo lobi nanga effectivement eza bongo ki ndoto ngo zalaki bongo et roi a pambolié parce que chose que batu pa que livre Daniel eza livre Apocalypse eza livre qui trop de symbolique abayi na Apocalypse 2 bazaki na kati ya boumbu na kati ya Babylone Babylone ezaki mboka ezaki ya ba païen ville ya ba païen même Nabucodonosor ezaki païen c'est un roi païen ayebi nzambe te assemblera banzamba bikeko mais Daniel par la puissance de Dieu par la puissance du Saint-Esprit parce qu'à l'époque bana obenga le Saint-Esprit l'esprit de l'Éternel ou l'esprit supérieur mais tant que Jésus a eu un enseignement na ye ne a béni le Saint-Esprit l'Esprit Saint c'est-à-dire que le Saint-Esprit ne a révélé Daniel source ya ndoto oyo roi loti tangu alimboli ndoto ne sali que kaya liwa elongo likolo na ye pe apambolama akoma c'est-à-dire akoma na sommet akoma na tout autour ya conseil ya roi à cause ndoto ndoto tozolobela awa ekomisi bato bakonzi ndoto tozolobela awa esali ke bato ba vivre na kata dignité même des rois même bakonza mboka balotaka mais ba ane na problème ya interprétation donc muta interprétaki ndoto ya roi Nabucodonosor ezalaki Daniel tango apesi lumière na kata ndoto nde roi pamboli donc tango muta apesi lumière na kata ndoto na yo c'est mo roi pamboli il faut pambola parce que qui na ndoto mo ebaki cassette na ngote mo ebaki vérité na ngote mais à travers ya muto a limbolo ndoto par la puissance du Saint-Esprit aurait pu ko pambola à travers musa to za ça donc c'est un peu ça. OK, pasteur ko pesa numéro na yo sur besoin ko benga. Merci beaucoup. Na baino so bazolanda ngai numéro na yo. Numéro na ngai zali plus 243 994 722 651. Alors pour poursuivre qui ça avantage ni ya ndoto c'est un avantage ni na vie avantage ya ndoto eza plus important. OK. Ba ndoto ni noza kolota eza na bato muso bazolota ndoto eza destiné ya vie na ye. Avantage ya ndoto soko loti ndoto ya malamu balimbolo bapesa importance nango ekopo komiso quelque part. Bato muso nzambe salobela bango déjà avant
mais azo tepa pour abosani clé aux andoto naï. Donc avantage ya ndoto ezali faut ba interpréter lo yango pour la lumière et ça va avancer. Donc au moment même na kata Bible na ki rapidement mbangu na verset oyo pour na bato banda biso ba comprendre na ki na Juge chapitre 7 na verset 15 Bible lobi que Gédéon a réussi à cause ya songe bazaki na bitumba parce que Gédéon c'est un soldat mais na kata bitumba baza na kata méthode na bitumba te. Oh bakaya benemi baloti ndoto na kata ndoto na bango moko bapesi explication ya ndoto tango kaka Gédéon ayoki explication ya ndoto et Gédéon a comprendre que nzamba pesi bango ka c'est-à-dire à cause ya ndoto et sali que nani azwa valeur ya ndoto pas azwa récite en ndoto Gédéon à cause ya songe oyo ba interprétaki à cause explication nango et sali que bazwa mabeli ya territoire ya banguna na bango donc ndoto est comme le récite na vie ndoto est comme placé quelque part ndoto comme musika bandoto ya Satan tozana pona ko briser pona ko vaincre yango bandoto ya nzambe to ko bondela pour que bandoto wana ekokisama na vie na yo. Alors prophète, merci pour quoi tokomi na suka témoignage nous zonango oyo au monde ndoto moko on expliquer ye après mon mutu na vie échanger na moni ebele ba biki ezaki na papa moko azaki na un problème aye pa na ngai na limbolele ndoto pe ndoto wana ekokisami akoma mokonzi eza pe na bato baya na badimension ya bandoto ya grave topesa bango baexplication mpe bazwa lumière eza na bato mosusu à travers ya poto bazalaki na baproblème na niveau ya bandoto tolimbola yango aza nete moko na poto nalimbolaki ndoto na ye mpo banda mosala ministère na ye à travers ya ndoto wana esaliki molotomo efungama na poto mpe mosala ya nzambe ebanda kuna na poto à travers ya songe donc naza na batémoignage nango ebele mpe bato bamoni loboko ya nzambe ebele à travers ya ndoto oyo. Ok, merci beaucoup. J'espère que Mana Congo si tolandi prophète Joël tolandi est bien vraiment. Alors qu'on néglige bandoto na oté. Ce qui au loti yeba ke ko musala nzambe a expliquer yo ndoto. Alors numéro ya prophète Ezali wana tant ko zana e bezo moni bandoto moko compliqué ou be oyebi yango te benga ye moko ko expliquer yo. Alors prophète to comme la suka émission conseil de parole ni na suka ko ebisa bana nzambe. Parole na koyebisa bango ko négliger ndoto na yo te. Même ndoto esala 20 ans 30 ans 40 ans tozala makoki ya kolimbolelo yango ya kopesela yo lumière na yango bato baolanda biso babenga biso tosunga bango na lisungi ya nzambe bakozwa lumière na niveau ya bandoto na bango. Alors merci beaucoup. Comme c'est à 3 personnes bote to kabwana na pesi apôtre Joseph Ebwesi Mbote na lobi na bato nyonso baza na mot de Marsan na prophète Eric oyo na pesi prophète Eric Kasongo les grands journalistes Mbote na pesi apôtre Joseph Ebwesi Mbote église na biso réveil spirituel ozana na kati ya mot de Marsan bato baza na Bordeaux bato baza na mot de Marsan bokende ko prier na église na biso ya apôtre Joseph Ebwesi nzamba ozanga te ko pambola bino nzambe na ngai apambola bino. Merci beaucoup à prophète Joël Paco. Merci beaucoup à Ndengeo Lembouyi Biso Bandoto. En tout cas, Moutoua Zagi na problème à Bandoto. En tout cas, prophète c'est déjà. Ndengina pesa na mbote la maman sociale. Moi si Azanga Banda, maman poupée la bonde depuis Paris. Na bossa di pété ma grande sœur depuis Brésil. Fallon moi si à Pembe gros bisous à toi. Na bossa di pété boss nangai John depuis Suisse, gros bisous à toi. Ok, toi ça a toujours branché, toujours branché na Congo sur cette télévision. Na émission na bino bozo lingambi, bino moko bo mona, makambozo comme belé bandoto zoya ba prophétie, ba délivrance donc non mais bino mambo belé mutu so ko se retrouver. O ko linga politique, a ko se retrouver toujours na politique. Alors on a 5 tous à la wana, donc to s'abonner et belé, to aimer te partager toujours c'est la capture na bino. Donc on dit à la prochaine. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bouloukou Yena Congo Swiss TV. Bouloukou, ça c'est du bio. Et nous là, Congo Swiss
TV, c'est du bio. Kuna toliaka ya ba chambre froide était vraie information. C'est Congo Suisse TV.